Bonjour à tous qui me suivent. Naebike bolinga vraiment chaîne oyo bo s'abonner. Avec toi Betty Masengo Queen Mada. Mikolo no benga de Queen. Sans oublier mon boss Papa Dave Lubama. Toye penza babi vitesse à G koleka Android. C'est Gusta la Rose la présidente. Donc so bolingi pe bobenga e Gusta la Rose mozalisi. Nazawana vraiment besoin nyonso botiki la succès na ngalu pembaka ndenge ezalaka Queen Mada yo lobaka. Olishima kwa nyama na morana. Nazawana lelo za koyinda vraiment eza koyinda na ebitsi émission oyo bo s'abonner. Lelo nazana ndekunanga moko oyo akomo pesa pe makambo na Libanga TV na Africa Promo bo mona na Canal Futur One inda kaka babi ba chaîne onde makambo oyo oboya yango vraiment asa mokili na ye bafungolelanga caméra pina bazwa mwana ngo ba benga nani ye moi se présenter vraiment. Bonjour. Ouais, bonjour, Babi Gusta la Rosa, la présidente. Merci, Nani, vraiment, il y a une émission, et ça l'est bien vraiment. Comme on a dit à Dassa, on va dire que la championne. Stigano boy. Te, yebisanga no Adassa la championne. Na wapesi okomboana. Yebisanga vraiment. Babi Adassa la championne, babi mono a otine maboka mama Betty Masengo. Tela kama sa pembe. C'est vrai. Minga lobezate la championne de yeyo. Babi mona moluba la naturelle. Mona boya ne maquillage, ngande makamne biloko la ngaska ba mesika. Merci vraiment Adassa Toyo Kyo Babi la championne. Monique Betty Masengo la Queen Mada Azawana a baptisé on a combo wana donc kozala ingratité au comprendre faut oyeba tant Betty Masengo a pesi makambo ya pesa makambo tant a pesi makambo yo pe pesa makambo okoye bisanga vraiment na sans tabou yo koluka nini et le nini poussé au penza ba moko bubo Adassa koti mba moi komi la championne. Eza nini pour ça qui vraiment tout batu bakuyeba. Vraiment premièrement akolo bake Nathalie vraiment ponga na mi ko kobela pour ba papa mi ko pour ba papa Nathalie kota bolingo lo mona batu ba perdre ma casse. Donc moi ekina ba mai na ngasika conseil kaka pour ba papa pour ba maman pelisusu. Vraiment exemple nini Olanda ki mutu nini Olanda ki peno bika o pesa makambu yo po sali yango pesa ngano exemple mutu Olanda ki oyemba moboye bu okoti na mambo sans tabou c'est ça nakoloba ale be musika te mutongo ale be musika te babi Gusta ye moko no mwasi nzambe nde makambu Gusta la Rosa la patronne maman présidente yene penza ke apesa nga sentiment na posa wana no yanga na zalaki na tali susu na bénéficier mo lomo su na kati na tala Gusta la Rosa moi ça pembe pena Adassa la championne aye donc to pesa chance bino moko bomoni alobi ke alandi pena exemple ya Gusta la Rosa la présidente donc Adassa zana aola sa talent na to pesa chance et ça la bien penza donc loko azaka pembe na la Rosa boyebi bino moko pentacle ibenge pena donc na ko coacher babilo mo boye bimisa pesi makambu eza pena bongo donc to bunda babi bon boulot et à mon boulot c'est ça Adassa la Rosa na tika na ko sorte na remarquer mingi ba papa lelo boye basum salate ba sous travailler ba pola la basi na bangote ne bate bimela mele comme belé Lela makambu ba papa na yeni la makambu taka la championne Adassa tumba mwasa mwindu ba papa boye ba susti ba koma bimela ba sangisa ba gene ba mela ba nkoro ba sala bo ba suna makaste Adassa bi kwa malembete yo yeli ba papa vitesse
bana poto bana kin monde entier boyo kadasa babi papa balolaka balolaka adasa ayo yebisa biso po babi ba sans tabou sans tabou ndeza wana fo opesa kapna ba exemple mo oyo ba couple penza ba changer pe ba ki conseil na yo oyebisa neti ba papa nini nalingi conseil mo ba osimba ngo penza po yo lobike ba papa ndenge bazawana ba yebelo te okoloba nini pena sete wana pour le robake ba yebelo te wana eza bien te mais pour nga ba yebi na bango ba travail na bango mais ba komi trop komela ko 5 ça ba mélange otoka ke le robebimi o bobo mama sala bo non yango kate nga vandela kali kamba caresse au kamoko so mbale bika ko caresser moi si obika kaka ndenge za ko sima mosina mabele osingo siseti na sena ye mama ozobanga ta dasa mama la championne abomi bozo yoka bozo yoka mais adasa webike ba téléspectateur nde baza boye balingaka tango zo pesa bon conseil ba mona peke adasa pesa ka mwasi ya solo ayeba musala pe na mbetu mwasa muluba yeyo bakosa bino tonga bomoni ngambo na oloba boseki ngambo na ndenge nini seki na danger pona no ya teka pona sara ba jena lobaka te tikana loba mais non biso pe basi tango zala mbetu foko balusa ko tikara teka mbala balusa ko tikara stati na mbetu non en stati te lumumba toni na mo pitongo mbala za likolo na yo mo so baluso na mo peso alembi likolo yo mo ko matele su likolo ba mama biso mo kane to kim sembal na biso la rosa ande makambo evanda la championne yende sikoyo na bat balobaka sans tabou ndenge zana ezaki ndumba basa sans tabou baba moins sérieuse na ebité vraiment adasa yoko yebisa bango nini po ba oyeba mambo bien te so ba oyebi yango bien ba comprendre yebisa bango no ba o bakanisaka mabe pona biso mission sans tabou ok biso ba fait ça ba mission to ba moins sérieuse banduma non ena musala comme ça nyonso de eza conseil conseil ma case copé sa bateau dans la rue sur la gusta lobi na so ba appel bato zo benganga habité maman o sait musala ki to ko bakisi so mo un plus no ba foyer na biso musala to sa ki ndumba te musala comme ça nyonso yo pesa musala ki ndumba te ka conseil to pesa ba maman bala o za po bala to za mwasi ba conseil kaka. C'est ça, sans tabou eza bongo ya conseil. Ezala te ke bomo na biso ba fimo bo ya nzala, toye kaka poto liaka non, ce n'est pas ça. Neti la rose apena ndi na boye. Nano esthéticienne ya makasi na sala suki. Donc boya pena salon gusta la rose, boya sala suki. Akakinzala te. Na pe prêtresse na ndenge na ngai. O comprendre? Mon boss papa Davluba mesika za vraiment ba coup de chapeau pa na ye. Bosa bonika na ba chaîne oyo. Vraiment tango okomi déjà ko sala sans tabou o porter déjà nini ba relation ni fungwa melio donc okomona déjà mambo bientôt ya mabe yebisanga non vraiment non gusta pona ko sorte la vérité on va appel au senti pe ba appel ba tozo benga éviter c'est que va conseil na pesa ki to na sala ki e koti pene vandi na katsa bato pour musala pour ba keleki mala fo yo ba appel soit appel le côté c'est que ça là musala ki to roté to mon ba appel le côté c'est que na te conseil na pesa ki e vandi na mto bato. Ouais, babi adasa la championne donc pembe na gusta la rosa. Pentacle na ebisibino vitesse a jeko le kandroid tozoia donc basanga na ba ebele penza la rosa zawana donc coach na ye donc nazo coacher eloko ya te ba bimisaki soit disant bana ba faux bana bomo na dasat la championne ye donc tozala wana pina donc mozalisi pa zawana donc na kolemba adasa est-ce que yo po pesa rasima po yo bisa mama ba pesa sima pesa makambo za makambo est-ce yo pesa rasima ndeza kapina o pesi sima
po bat ba pesa kasima baza mutu muso ko tala bwa bia ada sanga zolo ba trop aye ba ne pe lokote po ezana ba position pena misusu fo la kisaka na sans tabou obite maman po o ka bien faut pesa position pour papa o ka bien yebisa ngai position ni yo linga rapinza. La Rosa. Babi on est ma campagne tika ba miso go wapi ya. Babi ba mama. Hey. Nitinga nitinga ba position ezali na mo. Position sima. Tango pese ongunza mibwe. Papa na sima. Kotika teka le kwa libaya non. Tango pese sima pozo balsa. Na sima ozo balsa. Ba mama. Pour ma papa na sentiment osimbika peni na yelikata ne bandiko 600 okiti tina mabindini ozo 600 tiko ya boye papa okimo te indi babi mama na papa tant ozo kota na chambre ba ko simba papa babi maboko maboko yeba na kosala bomoni ndinga da sala la championne apesi bino pena mateya eza bongo santa bubo zwa una ndinga mabete lelo yo ngana loba boyamba pena mwana bino ndeko camarade adasa aye vraiment dans le monde de YouTube to soutenir babi mon boulot na kopesa ka conseil na ba toi poto o bazala ba Monique fimo akoti sika abandi osala sans tabou na ebi ke boyaka na ba jemo ko botindela nga vidéo tindela ko publier moi na batute pardon ko publier moi na batute vraiment mais conseil na opesa yo faut za ka sage parce que oyebite muto zo tinda o tinde longo tindi ni mutakala no nyonso boye oyebi to pesi confiance po ebele na poto pe ya mo bayaka non nga na obala yo tango tinda boye amonyo afo pesi okepa mutu ana la publier yo eza te ke na okreche bato poto mais bat mususu pe ba responsable baza o lelo po zui makambo pe conseil nini oyo koki ko pesa vraiment na bato basala mambwana conseil nini yo ko pesa bango conseil on koloba ya mingi terme ke bino bato bolandaka biso bato botaka ba mission ça ba sans tabou ezatene to saka ba mission to za banduma non ko singa lam so c'est une photo sexe po singa raba photo sexy c'est une photo sexy mtatinde long ale yo pozango nous on la ndingi le ko publier non si ko ton yo publier bon après si mon zwani aux leur côté yo conseil na peut ça rato tika eza malam te là vraiment madame parce que d'accord ndeko na moi sim ta sala émission là ce que mutu mso a publier ce que yo moko esalo non ndeni to tika bloka eza bien te tant au publier bongo Monique au baby si relation au fini ndetinga pena la rose so publier ngo pesinga sous gaz au fulinga mama na base na ebiso em sous monde entier boye banga lisusu boye ba te ke bo pesa biso base mo boye au publier mutakala la rose mon pesinga sous gaz donc na minute na 6 c'est le roi Michael Jackson na ebisio donc ezali n'intérêt mon côté tout se comprendre tout ça la bien o comprendre lelo yo mutako tindelo vidéo atindeli yo mwana batu ndatindeli nga boete na tindela mutu musuti ou bien na publier te o comprendre lobi ozana confiance na yo otindelo po abike mutu aza bien est-ce que yo moko bebisa après lobi okomo otinda na otindela okomo bondela c'est pas bien boye barake na sans tabou ba avantage ezali ba désavantage pezalaka okokutana mutu mabe na vie ba risque ezalaka donc na minute wana fo tozalaka sage adasa na oyebisa yo vraiment juste conseil nini okopesa vraiment na bato nyonso baolanda yo bafi o nyonso basala à sans tabou et puis opesi numéro à contact na yo obwaki moi ba dédicace c'est ça conseil na opesa kana ba fi nyonso basala ka émission à sans tabou eza musala tous on a ba aventure te et musala nyonso ko to ma ba musala c'est ça musala on a ba aventure te et te quelque to sa ba émission to ko ba ndumba non to ko o abenge ko to ki ko to line na o ki ko to line na o neza musala tous on pena na bol souci wana pena bolingo penza ya musala
Numéro nangeza oza posa benganga plus 243 89 800 87 14. On ozwa ngamoko adasa la championne. Ngamoko eza pe ya WhatsApp. Vraiment la pesi bambote nanga na balinya so bazolandanga. Na mama Betty Maseng, maman zo fula moi na motema boboto moi ça pembe akimsaka ngungina na papa na papa Dave hôtel mobile okumisi nzambe ya boye bazua pe. Merci beaucoup. Ezalaki bongo vraiment Gusta la Rose, la présidente. Basangana vraiment ba ebele, ba bitalelanga banu ba koyina pula mabe. Donc coach azawana kaka oyo arozala na dasa vraiment boye bibino moko, bino tubolinga la Rosa. Nazana pona bino na lela bino ya dega, Akuda Désiré à Kolwezi, Aristote Mupoi, Mobala Zanga Lisumu, Paolo Kitunsi de Bundes, Tatanga Dantaba, Makwa Kanyamana Morana, Eska Boza vraiment Papa Dave Lobama, mon boss, Betty Maseng de Queen, Nasuki on a vraiment, je vous love, ya des gars, bye.